Bande Kobalandia Vision plus TV et Congo Web Télévision, mbote na bino na momesa na biso ya kozonga sur ba question pertinente et actualité. To kiti bongo sur terrain les loto komona awa na Ligue de jeunes ya PPRD et loko nini ko salema. To solo lelo na mona mboka Henri Magie, kabiliste mona mboka Henri Magie. Bato tozangi bato bakolobelaka biso na bureau politique. Bato bakolobelaka biso esiko bako kabolaka ba poste. Tolobi to sala moi acte na biso bayeba ke biso pe to existaka tozali toza ko exister na osala ngoka pona ngate na osala ngopona bato nyonso babundaka oyo bamona ke eleka bango na misu boye même si baloba na lopoto que la révolution ne mange que ses propres enfants mais tango liebana no nyonso basi moi mi balé misato ya suka batikali olia bango lisusu otikala yo moko donc la révolution ne peut pas manger tous ses enfants. Biso tozali awa o eza mwana biso ba révolutionnaire lelo tozali le 7 mai le 17 mai o kozala le 17 mai ali boso banda imperium ya pouvoir tozala ngo lisusu te moi ndambu eteni ya pouvoir o etikali nango soki tosali ba blague tosali ba jeu lisolo ya révolution du 17 mai ekolimwa na mato ya batu ya ba congolais ekolimwa la mémoire est vivante, elle doit être entretenue bato ba ko entretenir mémoire bato wana il faut lisanga na biso esunga bango na date ya le 17 mai ngai Henri Magie wali fetu na zui mokano lelo ko banda dimanche na 22h na kotaki awa na sala siège naza kolia te naza komela te na ko salaka besoin te na ko subaka te na fanditi mukolo liwe ko ela ngai na kokufa ya kokauka na kokufa pona liete naza kokufa sacrifice suprême pona koyebisa bakambia parti na biso ke le 17 mai ekoufate bozo ata liwa nga lokola exemple pour faire vivre mémoire wana botika ko sakana na biso bato to ko bundela ka Joseph Kabila toza banyama te botika ko sakana na biso to ko mona ndeko Raphaël opesanga passe naza kolela muta ko finga ka Joseph Kabila chaque jour or mutwana toyebi azalaki na service à communication ya mokonzi na biso moko ya parti ya munene basali na batan ebele a voyager ke bapoto États-Unis asombi bandako lelo akomi ko finga nakola kiso ba image na nini ba écrit na internet nga ko finga Joseph Kabila mais mokonzi wana mwasi na ye azui musala moko boye pona so na tangi place boko yeba mokonzi yango bazui lisusu kaka mutu wana bazongisi ekuna comme chargé à communication siko bato yo ba journaliste ba kumisaka Joseph Kabila tango ba ko fandaka na chômage ba ko monaka ndenge wana motema na bango zozala ndenge nini batika kozokisa biso mitema tosi tozoki ebele batika kozokisaka biso mitema tozoki ebele pembeni na bango toyekoli pe toyebi ebele balinga te biso nyonso tokoma banguna to bayini ya bato wana mokili eza koyina Joseph Kabila te bomonde mokili na Joseph Kabila toye ko comprendre banani bazalaki mabe banani babandaki kobebisa bato bazalaki ye moko misala 4 tanga osala musala moko akena bakashe ya misala misusu misala wana kuna kufi ezelaka ye moko la osisa musala oyo akyo bandela musala mususu république mombezela kaka moto wana bato wana toye komona to mona ba comportement na bango ndenge za mabe atako baaka mayele koleka mokili mobimba Kongo yango ezanga bato mayele pe abwanya Kongo yango ezanga bato baki kotia kaka bato moko awa pe en tout cas mokonzi mboka ya biso ya liboso Joseph Kabila lobaka ke échec na ezalaki pa ko changer homme congolais te mais prédécesseur successeur na ye Félix Tshisekedi Tshilombo aye ko pesa e coup de main alobi ngana ko travailler na bato yo ya sika na makambu ya sika et ya coup de main biso na FCC photo saisir coup de main wana to saisir yango ba vie wana pardon ba vie na biso to inana te biso na bino to inana te botika ba comportement wana ba oyo nanu ba sala na l'état te to sali na parti pendant 10 ans parti ekufite bino boke ko sala na l'état ba oyo bo sali na nini bokoki ko mema biso to gagner ba élection te to yebi pona ni bo gagnaki ba élection te pona ni to gagnaki te to yebi ba kuba oyo bo sala ki ndeko na bino Ramazani Shadari to yebi mais to silikeli bino nanu te to bana ko lobela no mambo sala ka Ramazani Shadari bolingi bo bandela ngo lisusu sikoyo pardon botika makambo wana
oyo eza bureau na biso nyonso papi pungu wana droit kotinda ba voyou te ba kobetanga na kati ya bureau pona lobi ke grève de la faim na nga na kosala ngo na kati ya bureau lokola boyi atindi ba betinga ba bwaki nga libanda na ko continuer grève de la faim na nga awa ndeko Raphaël soki chaque jour na balabala na ndola la kana peluza mbule beta nini na ozalawa grève de la faim na nga na kosala wa ti le 17 mai soki nzamba osunga nga na kufa te merci na kufi te soki na kufi entre temps bozwa message oyo. Merci, ça n'est fini pour cette édition. Merci Mwanamboka. Je pense que regard, il y a Bisso, Vision Plus TV en tant que presse. Et vous avez arrivé par Nayo. Toye Baboni Boni Makamboe Kotambola Kotoyo. Merci Nayo d'avoir permis tout ça l'interview. Naeta Ozala Kinango. Après problème au Tukozwa. Courage et merci pour la disponibilité. En tout cas, merci Nego Raphaël Ndenge Oyoki Sango Oyembangu. En tout cas, na sepeli. Bakambi sango mususu bakoya baya kotala makambo eza kolekawa et vous allez sengo mingi soki baye. Merci, ça n'est fini pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Lantabiso sur Congo Web Télévision et également sur www.vision plus TV. Ponakoye ba Kosolo Makambo Oezali, il y a République démocratique du Congo. En direct à Kinshasa. Merci Nayeler Clark Nyoka pour la presse de vie. Au revoir. Intolérance. Tous la tolérance politique wana et pas ya ba tuna biso ya parti sobenga adversaire politique to batu ya opposition politique na biso oni ke makambo boza ko sala mananda ko na biso pe na bande ko na biso moi ya pasi mingi pe ya mawoyela pasi na mawoyela